Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Papa Sansu tokutana na ye. Ya na tout d'abord tokutana na loti. Na loti na ndoto, wana namona ina nuboete. Kandi totala na télévision, mais na bomoto tokutana boy na mona ete. Na lala na lota ye za certain samedi, tongo dimanche. Na dit sama biso na bi. Na loti moto asa théâtre na loti eto tambola na espace. On a loti sans souci. Au benganga. Yaka. Donc tout à mon espace. Maman le bon. Ezaka ndoto na téléphone. Oza wapi yo kotika la kana groupe ngo ndenge wana na bi uzulu babongo pona nini ba mwa barenga te kanda ka popu de banana bana obenga ye azoya te. Alors abarika bongo na ndenge poudre na ebisaka ye ngabi poudre papa tanga ki batu boye na omi azaki parmi batu wana ya ki ba wemba mo ba komo beleba ko musu de kima ngai nane soso yeli omena wemba na toza batu musu ba mona po mingi bakanisa ni groupe sans souci e opanzana kaka bango moko bano ya tikaki bango moko mabeba ndenge na bango ba omona lokwa to sala boye po groupe bango ekufa nango kaka mais lokola ezaki loko o nzamba bongisaki kolo nango pe avakata motema lobaki ke groupe nanga ekopanzana ka te ngai ozi ayebisinga mado toki na madilu mardi alobi soki ndelo liwa eyeli ngai nde nazala bino bato sikoyo bozwi malete nanga bopesa leki nanga mado mwasa sans souci conseil mayele kaka na mosala parce que mosala yango wana apona moni ya na ye ndenge atambolaki ndenge aza kosalela mosala na ye mais toalanda exemple wana moni yaya na ye ayaki yaya moko azaki respect na bakulutu donc atambola vraiment alima nde toloba na lingala solo donc alanda exemple wana ayeba mutu na mutu atiaka mutu na place na ye po mosala mpe tambola malamu mpo nzambe pa pambola okende liboso alors fo yeba kotosaka mokili kotosa mokili totiaka en général wana ni nzambe atiaka loboko misala no ekende liboso makambo nyonso kotambola bien leka madilu aza leka madilu alors na mimi awa madilu bakozwa malete oyebike tokomi tokoti na chambre naki na lunette na bague azaki nango akende hôpital alataki nazwi na bendi tiroir mbeto na koti lunette na bague wana naesi eve mabisi nakoka te wana leketu oloba kaka po ozoloba mais nde nazalaki wana kozwa te eloko madilu boye donc naomona lokola na trahir ye donc naomona na moto yango onga na perde nano parce que oyo na banda kozwa epa na ye ntango aza na bomoi elekaki nyonso meno bato bakondana yo bakoloba motema mabe babia osala hypocrisie kambo ya malete siko mbi azwa malete mais siko olukaka mbi ya te seke malete wana ye abaka nazwa omoni mwasi soki akufeli mobali ndenge biso ya biso elekela basendeki no baza wana bakopilo baza wana bosololi bokabwani bandeko mobali bakei tokozeli ntaka mofutela batiki nga wana nga na koluka mokolo nini na kolongwa mpona kende kochange esika na kovanda ye lokola ezali kuna ifale ye aya mpe koluka biso lokola tosali matanga poyo tofanda toyokaka yo asi azongi poto ozomona nde ezalaki o asi azongi fala luka biso tosolola te neti nga moto nazalaki na yaya yango ntango azokufa kaluka tanga kena tuna mado ezalaki ndenge nini tokutana te tosutupaka azongi poto bali na ye eloko ndenge siko elekela ngai elo elekela nga mpona aluki te me nasutuka na télévision moto azobenga nga natala natia émission mwasi apepe kale epe asonana tia tv yoko nde ebe azoloba alo ekamisanga batuni bino nana botola bamado ti elekela ngai ya pierrette no ninga na botoli okosambwisanga boye ozo comprendre osambwisanga boye na botoli yo nini na botoli eloko te ndenge azala na conscience na esalaka yebi yango ke mado kaka mado ya bokola na ndako ne abotola eloko te na respect nyonso nga napesa ye bambula nyonso na vana na ye natikala ta mokolo moko te koloba ndenge elongwa kuna banano comment ça évolue vous NPE Météo aza papa leki ya bana nanga aza leki ya sensu propre
toza na biso bien nga en tout cas basemeli na toza bien toza na biso bien mboka eza na pati Katine. Bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, balandi ya Kevin Panda Lekecho, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mupanzi Sango ya Solo. Merci na ba abonné tout au tala ka émission Nabiso Kati, bonne ka émission Nabiso et les kana Kati ya Congo Liziba TV, surtout ba mama tout ya monde entier, ba mama tout ya diaspora, au botika ka Kevin Panda noté les amis de Kevin, les amis de Congo Liziba et partout le monde entier, na pesi longo ni appel merci na batutu au ninga Kevin et Panda de sans oublier maman Nathalie Fikipo, motema papa Paul Fikipo, na bosanité ya Gisèle et Tati, maman Versa c'est motema Prince Jiko Winner, na pesi ombote ya Yvette Lisiki Niki Minaj à Paris, na pesi ombote Pembeti na kati do mavungu pito mavungu ve na ngala bilemba musenza zate. Merci ba diaspora tout, merci à tout bolinga Kevin et Panda de quelque chose. Restaurant bar et 30 juin à Montréal chez Gastino Mangala, place à collègue bloc bio na kati à Montréal on a na Canada et pas Gastino Mangala ici cap balia ka biska pe ningi saka mokile. Lelo nazana ye mama Madolina oyo zaki mwasi ya papa sans souci moli mona pe malakimia oyo plus lelo baye baka Madolina mais baye baka vraiment histoire na été baye baka vraiment esika bakutala na papa te baye baka vraiment te maram eleka boni yango lelo na émission na biso Congo Liziba TV autre sola na mwasi ya papa sans souci papa watika biso artiste munene ya mboka oyo ça fait déjà 12 ans si je me trompe pas au azana sa mabele yango ete tokosola lelo awa na kati ya Congo Liziba TV. Merci na bana poto tout au la même biso pe na tsoki Gaël Singe Mobutu na pesi ombote Belinda Red na pesi ombote batutu balinga Kevin et Panda Lekecho nga pe na linga bino. Bonjour Mamado. Bonjour Lekecho. Ça va? Oui, très bien par la grâce de Dieu. Bien habillé hein? Merci beaucoup. Yo kotano ratarate. Ekoyate. Mabende liwa. Ouais, maman de salinga so plaisir. Ezamba liboso lika na kati ya émission na biso oyo ya kati, mais ezamba liboso te olika na kati ya chaîne na biso Congo Liziba parce que ozalaka toujours na biso air nyoso to tulisaka singa oyaka toujours mama do ebinzambe. Na ebinzambe. Sans ye mobulu. Émission so fungola ngo toujours na prière, na ebité so mama da ko fungola biso. Le sambo pour permettre c'est ça ba mama tout ya monde entier batala la émission na biso kati to bondeli Père de gloire Nzamba Lola Nzamba Biblia to pesio merci kolo zo lokumu po te ebete bolingo na yonde e komisi biso na ngonga oyo mingi tozalaka na bango lelo bazali susute kasi nzambe yo na bolingo no bateli osungi omonisi nga lisusu na bana na nga kolo zwa lokumu na pesi yo merci oyo eza ebandeli ya émission na biso nzambe bana na biso na ebandeli koba na biso na nyonso po sukisa na biso lokolo mega oza nzambe malamu tokumisi yo opambola mosala ya Lekecho ndenge opesa ye mayele wana nzambe ezala na ye ntango nyonso okambaka ye otambola na ye ogide ye nkolo partout ya kozala nzambe ezalaka na ye molimo santo aprotéger ye na mosala oyo tobatelami biso nyonso na lokumu na yo nzambe malamu mpe tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et c'était ici maman Nathalie Fikipo, mon père, ma papa Paul Fikipo. Il y a Gisèle et Tati, maman Versa c'est mon père, ma prince Jiko Winner. Bernadette Masengo, BMP, na pesi ombote, batutu oyo botala la émission na biso kati. Madolina. Toujours. Ah, les lois émissions na biso kati. Babenga ngo kati, l'autre jour. Donc maman ya mokili, maman ya monde, maman ya basi, maman veve, autre kosoa no lelo plus maramutu anakati ya Congo Liziba TV. Tout est dans nous vraiment nous en avons. Kolobi mama ya bana ebele bana na projet mama ya bana ebele kombo na ngai ezali Bialu Makese Mado. Alors sinon na ngai eza Mandolina wana ezalaki ya na ngai ndi asino wakinga na sino wana Mandolina. Tu peux donner ma solo ya Makese Mado, tu peux donner ma solo na yo. Tu vas nous mouquer à Mado. Tout ce moi mouquer vraiment c'est que bah année passée les cas bah année coulé bah année on a les années là
te bana no moke ya Mado bomwana Mado ezalaki ndenge peut-être masolo ya Mado ya bolenge wana betela biso na bomwana Mado ezalaki mwana moko bien nakola na orphelinat nakoli na orphelinat ti bayana nga baye kozwa nga na age ya 12 ans to deuxième moke Mado to yeba to zonga moke sima to va betela biso na ezalaki boni po ke orphelinat baya bazwa yo to yeba mama daza mwana babotaki na ndako ya papa na mama na libala explique nous d'abord to ba makati na yo Mado Bialu abotami na papa Bialu Kaba mama Mbongi Madeleine. Alors papa aza lisusu te, papa akufa pe a son âme, mama nde aza mvi nde nakolaki na orphelinat wana papa na nga nde akenda kotika ngai. C'était comment? Papa kotika nga parce que papa azalaki na petite sœur na ye azalaka mayele mingi. Bon, petite sœur papa akufaka, papa azalaki na besoin lobi mwana na obota lokwa aleki na nga akufi mwana na obota na opesa ndoi aleki wana donc lokwa aleki aki mayele mwana na obota tana opesa ndoi mwana na pe fa tambola ka lolenge leki na nga wana azalaki alors tangu nga na kobota baboti na mwana mobali moya opesa kombo ezalaki te sima mwana mobali wana nga na ye kobota nde bapesa nga kombo ya petite sœur ya papa. Kombo kombo na ye ezalaki Bikotele. Donc ndoi penza ezalaki ka Bialu Bikotele. Lokwa ko Bikotele. Donc nga komona peza Bikotele. Mais nata on penza te. Nataka makese po baninga na classe bazako tumola nga trop na kombo wana. Ya omwe na kimango. Nde na yaki ndoi na ye papa préféraki akendo tika nga kuna. Donc po na ye mayele wana foi banana na bomwana nano. Donc encadrement eza ya ba ma sœur quoi. Ezalaki mama azalaki capable te ya kobokola yo. Ozalaki mwana moko ya mwasi papa botaki? Nayaki mwana moko te. Tozalaki na biso bana basi ebele mais lokwa nga kaka amona ndoi bona ide na ye kaka. Azonga kutu mama ayebaki te. Nde nakendeki na mama tikala na mawa memanga bon mama azalaki na mawa atikali mama na pasi vraiment esala mama pasi makasi nde nakendeki maternelle na nga natangi kuna na orphelinat ntango nakomi na école primaire nde nalongwe sikoyo lokola orpheline nakomi sikoyo esika mona bamaser nde baninga mosusu bazalaki première deuxième ti sixième primaire. Après wana nde baya na nga baye kozwa ngai bazwaki nga baye na nga na Kisasa nayeba ekutu mama na nga te ntango baolakisa nga mama na nga namoni ke balongoli nga papa alongoli nga affection mama parce que papa azalaki otala yo na orphelinat ayaka me namona ke te ayaka lokwa kofuta mbongo ayo futa mbongo me namona na ngai ete bona ta wana famille elobaka te ke ozwa mwana kotika mwana na orphelinat ya baki osiko na internat c'était quoi là en tout cas oyo elekelaka bango wana nayebi te sili wana ezalaki mobali azalaki kaka na koimpose soki aimpose alobi oyo aye ye mpo na ye fo mwana na ye vraiment aya éducation moko nayebi te soki amonaki lokwa bakabwai na mama ta mosusu nga na kobeba ou bien bon nga alaki mpe moke donc nayebi ide na ye azalaki nango te mais en tout cas makantine elaye kaka nazala kaka exemple ndenge leki na ye wana azalaki nde nazongaki ntango nazongi nayaki mpe na éducation ya bien taka nakoli mpe bamaser biso lea bamaser bazalaki bamaser ya mindele bazalaki nanu bazongi te bazalaki nanu bamaser ya mindele bayozonga après nde nga na longwe kuna nde ya bato mwindu baremplasaki mais ele wana ezalaki bamindele tovandaki ti na misai na bandeko na nga bane bakozwa ndeko nini akozwa ya madilu na ndeko na nga ya mwasi 4e na biso Bernadette Bialu nde aye kozwa ngai na ye nazongaki na misai na bango namoni mpe mama namonaka mpe papa bapeteli ngai histoire nyonso ndenge elekaka nde bapréféraki na mayele oyo nayaki nango bapréféraki nazonga lisusu na internat donc na Kisasa mpenza natangi kaka ya ndamu
natangi mingi kaka na internat oyo bakozwa yo mpo mona mpe famille mesama famille après oyo kokontika baétude na yo bantuka natangi kaka moke nazonga ye nanga kuna nde kuna na ye osisa baklasse na nga après na ye kozonga ozonga ntango mado aye kozonga awa azonga ye kaka toujours na boka mama na ye to azalaki papa na ye to se comment nazonga ye na maboko ya papa na ngai ya molimo Madilu système ya na yo ya na ngai donc azali lokola papa na nga pole na yaka nakutaki leki na nga wala ninga azali kobenge papa nga mpe na bandi obenge kaka papa parce que nayebeli nanga papa te na obenge papa donc kutu so olalisi nga neti kote mosusu nga na olamuka na kati pongi nakolala na ye kasi ye ene na biso ti nga na 6e ekaka makasi ya makasi pene donc nayebi kaka papa so bolalisi nga kote mosusu so nasutuki na pongi ye mpe osutuka moni nga wana naza pembeni donc ezalaki bongo na nde mpe nazongaki ntango mpe nazongi internat naza kaka na maboko na ye kaka navandaki kaka na ye ye mpe apréféraki ozalaka mpa na ye we alingaki biso baleki ne makasi alingaki biso mingi taka mwana mobali moko alingaki biso mingi alingaki biso makasi nazwaka mosala nasalaka na onatra nasali na onatra ti naye kolongwa après onatra nde nakozwa mosala na magasin na ka na ville na biso nazalaki kesi na magasin moko madu ntango oyo yaki pa eyana obiki papa na molimo sa obiki eya na yo Madilu ye moto abokolaki yo azalaki na c'était comment la vie okutaki déjà aza marié okutaki déjà aza baengagement ne tokutaki déjà mpena basuccès na ye déjà oyo azalaki nango déjà kala wana bon azalaki ne Madilu azalaki Madilu mpo azalaki na okese mo mayopi azalaki na okese mayopi ezalaki ya bango misato yosa pindu na Madilu donc ezalaki bongo donc azalaki ne kaka Madilu azalaki na mwasi ekamba ekamba moto azalaki na ndako tovandaki na ye azalaki na mwasi nani ekamba mwasi na liboso mwasi tozalaka nini ezalaka ekamba ti tovandaki na ekamba azalaki mpe mwasi malamu ayaki mwasi malamu tovandaki bien ndenge kaka yaya azwaka biso baleki ndenge ekamba mpa kozwa biso baleki na ye donc eloko yaki kokabola bango mpenza ezalaki kobota wana nde nayebi te et après la vie c'était comment après tokontinue kovanda bongo célibataire avandi biso mpe baleki toza na ye kaka awabukola baleki na ye tovandaki na ye nga nde natikalaki mpenza na ye parce que bayaya wana mosusu babalaki nga natikalaki na ye totikali titi na ndenge aye okutana na bia aye okutana natangaka bia parce que boyebi kaka kombo ya bia nga nayebi ya Pierrette komona yaka Pierrette alors nakobengaka ya Pierrette ntango naloba bia wana esalaka neti ondie respecte mpo nakobengaka ya Pierrette yango bato fo bacomprendre nalobaka bia mais na mesana na kombo wana te akomai na bia aye obala bia nde tokontinue kovanda esika moko yango balaka ezalaki bakutanaka na mokili kaka na poto to ezalaka na Kinshasa te na Kinshasa wa bia mwana lingwala bia mwana lingwala aza mpe kaka na mushi awa aveni nde kombo ekimi kaka na mushi kaka na prince kutane kaka na Kinshasa wa na ndenge mpe nde ezalaka kaka balingani apresente pa famille mwasi ye nazobala na ndenge mpe ayaki kobala bia bavandi na bia baboti mwana liboso Letis mwana liboso Letis baboti nga naza kaka na bango baye kobota Amanda naza na bango après nga naye kozwa kokutana na mobali sikoyo bon c'était comment tozonga moke nsima ntango oyo obiki ezalaki liboso na mosa ya na liboso nani ekamba bozalaki bien c'est tout toyebi ke ntango obiya pa yaki ezalaki na nde toyebi ke ezalaka facile te komona yaya avai na loyeki na ye na mwasi lisusu c'était comment ntango obi ekamba ezalaki bien bongo na biya ezalaki oleka ndenge nini
Très bien. Il peut gagner à côté bolingo en tout cas il passe quand na rythme on est. Oui. Bien, avec qui play. Bien. En tout cas tu fais qui malamu. Donc les qui na kati ndaka bayaya na yi. Toi tu sais qui bien to vivre qui to makamnyo so bien penza. Mabe mourir qui azo kanisa azo kabela yo pe azo. En tout cas yaya kaka na on va n'appeler pas yaya. Il y a quoi les difficultés avec na batana peut-être oh mon monsieur se paye ça ka peut-être na bolenge na yo ma monsieur pe mado ton famille ton vie réelle na yo c'était quoi? En tout cas elo moté et empêchanga na vie vraiment na ina libre ne moi on za na ndaku donc ko respecter ka nyoso moni ko kokosa na ndaku eza ya yo niti misala so sali après osa misala ozano libre ko bimana yo ko bimana ndenge te ko zaka batiko wenze non ko leksa mo tale mo na baninga o ko vani na baninga osanga na bango après bige ana ngonga bona ko zo ndako zo ndako moni mwana so ozana botosi kaka otosaka ba parents na kansi ba parents pe ba ozani sengo na yo alors mado azaki bongo akati ndako ya na ye donc nazaki mwana moko o na tosaka etamboli na ngeza laki malamu po nazako linga kutu te bagangela ngai. Voilà, merci na ba abonné tout ya rotation pour le monde atier na moni maman Nathalie Fikipo motema papa Paul Fikipo FBT Misalane notre sponsor au Zanabiso partout le monde entier bana Jobo bientôt là tozanakati ya Jobo tozoya Jobo Mobimba Jeli la famille Lukoki famille nanga na pesi bino mbote oyo botala fly Lukoki batu tout Lukoki mo na pesi bino et Madolina au wana posi ba classe c'est ba test partie interna ouais na sisaki on devait biso isaka comment yokutana papa sans c'est ça non ndengene likamo lisolo ngobetela biso papa sans to kutana na ye ya na tu d'abord to kutana na loti na loti na ndoto wana na mona ina nuboete kandi totala na télévision mais na bobo moto to kutana boy na mona ete na lala na lota ye za certain samedi tongo dimanche na dit sama biso na bi na loti muto asa théâtre na loti eto tambola na ba espace on a loti sans aussi a obenganga yaka donc tout mon espace maman lobi bon ezaka ndoto bon dimanche ngo ezaki ke fallait na lamba biloko muninga moko ya mobali azo saba voyage na Brazzaville soka ye fona lambela ye apisimbo na lambi ayambi baninga na ye donc ba oli ensemble na baninga na za sa bongo mona mardi azongi sous Brazzaville ayeli sous samedi dimanche même mafuna sala bongo comme habitude alors dimanche on a lambi biloko ebeli nazokene na ndambu na ndako ya garçon ngo akufa pe asona na oke na biloko na ke premier tour deuxième tour ndena kokuta sans souci na ndako mninga mais ezaki mbala liboso tina lamba na mona ena te na moni ye na pesi bonjour na oki sans souci alobi moi monso kitoko asepeli singa ona zona elenge ngebe ya makasi Madolina ba Mandolina binoka ya solo jeune fille ozo ningisa kitoko na wana pa soko ningani te okosi so liga fo ningisa na kisi te mena bonzambe ça nous a moni abi na sepe na moi monsieur zo yobi muto na lota na moni ngamo na tsango te na lobi na ngame na zongi na kepa mama yobi ke muto na lota ki na kuchi ekuna na lobi na mama kamuteka lobi ka sepe si na lobi ka na moni ekuna mama zongi sika abi yo na kanisi so za musika olotinga na kufi oyembala mo parce que bandoto non na mona kango ekokisamaka alors nakotika subi loko na servi bango balé mais ye kaka dérangement kaka pa na ngai biloko kitoko lokola yo moko azo déranger bisa mai makemba fufu fumbo ya laki wana makayabu no ezaki mwa biloko ebele bambinzo en tout cas ezali pa mwa biloko wana azani camarade na ngai aki camarade na ngai ya mobali donc naoningisele nini na ide kutu te naoningisela ye nini parce que abisekana zege zege ezosala makambo eloko te eloko mabinde nayebi ata kutu eloko wana tengaka makila yesu alors
ye kaka zo chrétien ka mandoli na kaka nasombelo masanga omela nini waka le même jour wana kaka wana kaka ba ki yeka ba o yango yo nini boy o bona loba te naza baba yo mona ki mwasi zo solo ndeni nango wapi intention te ki aolinga yo kaninga zo ba ona sepene ngabe bon mo balolendo kwa nde ezala kati mona embo okufa yo mona star bon na mona ngamone na ki star te mais na monika mobali OK koloba star vraiment wana ezaki te na mutu po na zala jamais fanatique fanatique na tenga fanatique tenga eka nde bolingo kaka epesaki tango ngebeti naza fanatique na boba nano wana ola balabe bazolia mbisa maina wa bale bazosepela na bato basepela wana bilo mais ya ye lekaki commentaire wana vraiment yende kangaki alors esili nango asomenga pe bien nanga na meli nanga nazwi basani nanga nazongi nanga ndako alors lobi na tongo nazoki nozwa transport nake musala namoni na ezo place na ozwa transport ano bana na yolo namoni na ezo aye pene nanga nga namona ke te menga na bitsa ko na beta kara namoni azoya na mi mutu pe aye kaka zo kende wapi nisi na kevi na futelo transport ko ta taxi mo yo ke ona ke RTNC ko ta taxi mo te banzani to nga na continue na futelo transport ke bo na bo na bifutela nga kaka nga na zwa taxi na kende mbongo na boya kite na zwi mbongo timba na zwi mbongo na zwi pe taxi na kenanga en tout cas komaki mbala mingi on dirait coïncidence tanga na zwa taxi na nini tokutanaka na ye akompe kofutela nga afutaka ne kaka nga mpe nazozwalobi eloko te yo basentiment mpe ye yo mpe te baye nango te nga namonaka nga aki na esprit wana te bon nga esprit na ngai ezalaki camarade kaka te nakola na esprit moko naokanisa mama na ngai asala eloko te pa papa na nga eloko nini esalaki bakabwana biso tobotami 9 bakabwana eponi siko eloko wana na ndenge nakenda kokola kuna mosika na oloba nga bina obala te nga na mpe na onyokola mibali na olobaka donc wana kuna ata na ide kutu te alors ye olanda tosala ata ba 2 semaines jour moko boye garçon moko ayoluka nga aki petit moko ato bapeta confiance ya quartier ayile mosu aza na mo eloko aye kotekela biso tout ça aye oluka nga o te bazoluka yo epa avie bango baobenge vie démon na quartier na bango azovanda seri wana avanda na balabala kipata wana wapi na ngaba ok alors azoluka nga nayebisika mama ngabi bon botela azolakisa nga eloko moko mpona kosomba mama nazoya nde nake namoni napesi ye mbote naye otala yo te ngabi ngai yo te kotika nga na yolo te epa moninga na nga moko a maître imbécile asa kwana baye mais bon toke kaka tokei nakuti maître imbécile kuna mpe bazalaki na bapeti na ye bamangenda bazalaki wana bambote no mangenda alors bazalaki wana tovandi tosololi l'air pe koki naki nozongisa mwana bato maître imbécile na olinga mwa mwasi oyo mais alobi na nga nano eloko te me nga na olinge kaka tozongi tant tozoya tokomi kote ya ezo wana alimentation moko ezalaki wana nayebisi ye ngabi so mpena oza mobali mpena mobali oyo olobi kozolinga mwasi mobali ya solo okokotisanga na alimentation te ye pe alobi bokanisi nde nini na mobali ko ye pe alakisika ya mobali nakota na alimentation wana mpona oyo olingi na pona mpe na pona na bima na 2 sachet plein aye otikanga nazongi mpe ndako le wana ekoma eke namoni te aza mpe mobali ya solo mpo kaka na ebandela kolinga asali boye bon namoni nasepelaki ko nasepelaki me nakosopala mbala moko teke na kaka nga mpe na mwa bakilolendo na nga bomwasi te solo ni sepesaki epa na ye eloni mpe tomonaki ka mbongo akabelaka yo to eloni ekomona papa sandusi eloni vraimen etushaka yo na osheye aki mobali kitoko kosolola na ye nanu so otali kosolola na ye osolola bien convaincre mwasi ayebi makambo nyonso bien vraiment en tout cas un bon parleur quoi amona eke awa ça va
na pona kanga makala na mpona masolo même ata na makanisi na ye nde bosolo ozomonaki non moto oyo promettre malon ekende bien. ça dérange pas ça là qui bien tourner il y a ça déjà star il y a no madilu olinga moi comédien moko boye c'est retombé ça qui comment la famille et koyoka il continue dans l'histoire bon en tout cas mpona kolinga ye nga natalaki nanga makambo na ye te ko aza artiste aza bomuta oyebana te po ya nanga bana oloba nanga lelo soki mobali alingi yo ata aza moto apusu me aza mobali oyo aza na makanisi ayebake mwasi na nga fo alia fo alata mwasi na nga aza na famille wana conseil ya bana ye kopesa nga nalobi te ke okende obala moto apusu me na oloba na yo ke ata aza wana eza baexemple donc oyebake motu nyonso aza na valeur lokwa conseil wana deja ezali kokota nga namoni ke mobali mpe aza représentable donc namoni ke na juillet namoni avec le temps tokende bien famille nanga bakoboyaka na maka makambo nyonso ezokende bien ya yoka likambo yango le yaya nanga ayoki ayokaki na noki te ezwaki temps bosana ya kobatama ayokaki noki te ayokaki noki te donc aye koyoka ntango ye azolobaki alingi abala ngai alors le nango molobaki mobali na zwi boye kutu nga te nabeta lisolo mama moto abeta lisolo nde mama bakionaki dakoyesa mama lisolo nayebisaki mama olingi mobali olotaka na ndoto ni mama alobaka nini natali comédien lisusu bon mama alobi so olotaki nzambe atalisaki yo nde okoyeba soki aza malamu obi aza mabe mpo soki deja okoyebisangaki ozwi mobali seke ozalaka na ye deja oyebi ke ça va kote wana yo olingi yo ezalaki bongo le mama ayebisi abi mado oke lisusu na baartiste non oyebi ke leki na nga nalingaka ata nyokwama bo de mosusu ya mona ndenge bavi wana bango baartiste bamemaka le mosusu mais ye azalaki korespecte mwasi na ye en tout cas ye akorespecte mwasi ne makasi malgré mibali baa na bango akeboye vi ya baartiste ndenge ezalaka mais respect na mwasi na ye respect na bi ezalaki makasi bon ta mosusu abana kokanisa oyo wana nayebi te mais sansu alobi abala makambo nyonso nde esalimaka mpe ekokisamaki abalinga 2 fois kota famille ya tata na kota famille ya mama papa aliaki nyonso oyo bazalaka bapesi nyonso mibale ale nyonso nga unatombokelaka sans souci koma yo kokokwea boye na motambo ya papa sikoyo epa banoko mado nalingaka yo komona pasi te epa banoko mpe na kosala kaka papa ale wana aza papa na yo kosala eloko te banoko mpe bapesi facture abalinga so epa banoko alors madilo banaye kotalela nde to ovanda amoni ke ezokende bien aye okoma mpe fanatike ya semeki na ye auta poto boye mwa sapato ezanga te auta poto boye mwa parfum ezanga te bon frère donc nyonso ekomaki bien parce que azomona leki nanga azovanda bien na libala leki nanga ovanda bien na libala est ce que mama mado okutaka papa sanso aussi déjà peut-être na mwasi to na bana botaka avant to likambo ngo ezalaka nde papa sanso aza na mwasi te ayi na mwasi te ayi na mwasi te to na bana déjà botaki bana kaka moko ya liboso bana moko kaka ya liboso wana aza na poto aza na France mama na ye abengaka ye nde akenda Rachel aza mwana bon une fois ayaka po ayaka mpenza te ayaka kisasa mpenza te une fois ayaka kisasa tozalaka na ye amemelaki nga mpe biloko nde ezala komemeli ka mama amemelaka nga mwa bakoli na nga wana nde yaya baleki nyonso ke bo na ka air bokokola obokolaka ye mpe mwana mobali na yo ozwaka ye mpe na ndako nani Rachel ye te ye akenda poto na 12 ans akenda poto na 12 ans mpo mama na azalaki déjà kuna akenda na 12 ans mama do combien de temps na papa sanso basalaki 34 ans na 34 ans c'était comment c'était facile oyo libala oyo bake okobala te okosala yango te mais omoni likambo yango ondimi ko obala baréalité wana to baretombe wana mama abino akutana nango epo okutana yango na libala te nakutani nango te naboyi te libala discussion ezangaka nango te makelele ezangaka te mais sanso azali mobali moko oyo donc moto ekoopela aoyeba ndeni aobomango donc makambo na biso totikali kovandisa bato te bato baye bavandi ke likambo boye non tobongisaka biso mibale tokozala toza na kanda tozolobana te eyala bana biso na ndako moto aoyeba te
oyeba te ke mwasi na mobali baloba na te akobima ye kande ezalaka mwa lipompo apesi mwasi mpo tozalaki na bitidi wana so tozalaki na famille chrétienne donc ozangisa opesa mwasi no lipompo te donc ntango obimaki oye opesa mwasi bise ndenge ezalaka bonjour biso bonjour na biso ezalaki ya bise alors bana na biso bayebaki so otali kaka ata mwana moke okamwe papa te bino mpe bobongisa na tour na bino ngai na chéri ya mandolina alors fona sa devoir na ngai boyeba kutu te ke tozoloba tokosala ata 1 mois mpe toloba na te mopaya mpe aye na ndako toyambo bien tolesi yo tomelisi yo soki mpo ozala makolo tobimi so tokoti kotina re le tozonga toza binemi bilo ni markaka yo papa sans souci o lelo tovandi okanisaka yango kaka en tout cas naokaka pasi ndenge liwa eya na mokili parce que nga na mobali na nga toyaki toyebaki ke tokóma mibange aza koloba madole nga nakóma mobange naobamba mapapa kuna naosala coordonné yo kuna otie soki mwa eloko no nini ozoteka bana bazoya kotikela biso mbongo alors parce que ayebaki ke tozalaka tokabana te tokóma mibange mais liwa eza makambo ya nzambe wana topesika nyonso merci na nzambe mais pasi esalaka nga mpona yaki na mobali ya bien akozwa ne mpe mwasi azwi na ye mwasi mais soki kaka nga na yoki fatika soki kaka nga na yoki yango fatika mbala moko kutu 2 fois mobimba naoka na sango ya mwasi yo somona mobali asali lettre akomi lettre atangisi yo akomeli likangu wana ke mwasi na ngai neti ayoki ngano esili totika na kaka apesi yo mwa mwasi keno tika ta niveau donc naki na mobali malamu mobali malamu nde olobi est ce que pe arrivé no toyebi bastar lelo akomemaka na mwasi na ye mais aza mpe akolandelanda entourage ya mwasi ne yo mpe erivela mpo papa sans osi na makambo yango ke neti na entourage na nga akende olinga te asala bétise wana te asala yango te badefo ni papa sans azalaki nango aki nde kanda makasi kanda makasi na zuwa kote wana pena nde makasi zuwa ngo asalelaka mwa dérange ezalaki kata maliki obalaki bakoladoka bon mingi omoni soki naye nabima fo naloba nayebisi ye apres koteka na nga na koleka boye na kosala boye po zuwa wana mpe moto ekatisaka nga mosala donc oyebisi ye so oyebisi ye problème eza te aobengo kaka mpo ye oblige fo alanda place ozalaki aya ozwa yo baninga na nga mingi bazala baya mobali no mpe alekisi donc fo aya kozwa yo alors soki olobaki te obimi bongo wana nde omati tension siko so azobenga nga na lelo naosala nko so azobenga yo oyambi te soit nayambi na nga me nazoyebisa papa oyo oyebiki ngai yebaki sasa malamu te wana zongisi esikoke ngai na mwana mboka ti nakoli na mboka to wana rompo nini awa nazoyeba te zena tuna baninga na nga naosali wana nde okuta ye na kati ya lopangu te na kati ya ndako te me na balabala otielo kiti aozelo na balabala mpo olobaki te fala oloba mpo baya kozwa ye nkuba mpenza te nabetama na nga mingi te ye nde akozwa ta tv abwaki yango na se armoire ndenge eza na bavere basani so atie boye nyonso kanda na ye nde yango wana c'est ça merci na babone to ya Congo Liziba TV oyo tokolanda toujours masolo mama dazobeta presque parcours na ye na mobile na ye mama dolina baninga wa mobile oyo kutaka bango ba comédien pe ya sango ya mboka oyo bazaki banani oyo bazaki za mingi na papa sans souci bon sans azaki na Kimbanseke azaki na Nsengo azaki na Nsengo Mambri Koko baipenge wana bazalaki bamangobo wana ndile wana ngana ya kilibala wa baningo azaki na bango pinda bango wana babombo fifi bazaki vraiment lisanga babipendu na bana bati babipendu babomengo bamabele ba mopepe oyo la famille na yo ba monoko wana en tout cas wana pinda yakini ti famille na nga penza c'est bien Mamadou babi presque na ko ba mais en plus mobile na ko sala to ba commerce na to ba affaire na marmé belé aux un peu courante nango oyi ba makambo mobile na yo en tout cas soki abimi ki ake cop on nyonso ba pesa oloba voilà aloba ata pesa te mo yebi ke mobile na nga ayina $700 oyebi ke mobile na nga ayina $1000 donc okoyeba eza lokuta te fa loba voilà aloba
est-ce que ma tu to banana mama do na kati ya groupe sans souci ozaki na kati le ye moko azalaki nazaki nanga eloko te mais lelo ndenge akufa nazaka mwasa maréchal mama maréchal aza na kati ya groupe parce que papa akufi yo tikali po avant ye moko akufa atiaka poudre de chasse président abi yo komi président bana lelo nga na komi maréchal alors ti lelo nazalaka mama maréchal ozaka pe na ba mwa miki yango oyo babayedako mpe mwa po mwa te wani kozanga te wana mpenza kozanga te totambolaka bien na bango mwa moke oyo bango bazwi tokokabolaka ndenge nzambe apeseli vraiment côté wana vraiment coup de chapeau na poudre de chasse coup de chapeau na vice président Boshilo Kinzonzi. Voilà, merci biso na kati ya Congo Liziba TV tokoloka yoka lisolo pe tokozonga mwa moke toyeba nano mama Mado yebisa biso nano tokochaka photo moko ya actrice moko boye otala parce que oza maréchal de lobi kaka mais ba dobelo pe na ba sens ebele olongola tsa pe belé na ba groupe c'est à peu vrai te na longoli si batu te premièrement na avant sans chakufa aza na hôpital abana oloba batu oyo bakolongwa na groupe abaki songolo pakala fa longwa parce que sinon te groupe eko marché malamu te ngana bana oyeba te ti azoloba bongo azokende kokufa mado groupe oyo ekokufa te groupe na nga ekokufa te ekotikala alors tant ngana ova na ndaku na repos yo faut que na répétition o assistaka bango mais mutu boye azozwa lettre abenga secrétaire asali pe ba lettre nzoka ndenge oloba boye lobi na ngwa kokufa oh là là donc ezaki bongo après yeko tango etani na ndenge tokena mutu akena liwa mais ba lettre wana etikalaka tango etikali na solo ina poudre de chasse tala président lobaki mutu boye aza suna groupe te faut pesa bango ba lettre. Voilà, tout la non photo moko soki na kati ya batango bi mutu po tangi kombo te to tia so photo po to kozongela po expliquer so banani misusu oyo pe papa alobaki parce que lelo to ngana yebite bato baloba ozali olongola bato ebele ozolinga ko te papa so na basi ozali ko sa mambo ebele ozo se peut-être ba fite est-ce que ça na papa avant kufa yebisa ko to likambo abotana mutu atika mwana to likambo to te baka vérité te ayebisanga te abotana comédienne te non abotana comédienne te oyo kutu basi alibanda kutu aboti te boya comédienne ndaki nobota so ezali kobota nga moko amnenga na bando pompele ebana te aya kutu ata na posa nango te aboti mwana libanda te apa kaka ya liboso wana mwana ya na liboso mpe aza ya liboso so mbebe ngo simba te alinga osala yango te mpe asali yango mpe te kazo photo ya actrice moko esa biso yo na ye bozalaka ndenge nini Katine Katine voilà photo ya actrice wana kosa so kombo na ye nani ome bon azali na groupe na biso parmi ba oyo papa alobaka ke balongwa asalela ba lettre avant kufa oui wana na hôpital na okosa te en tout cas ntango tozosala lettre wana toyaki na sek abengi poudre na telefone oza wapi yo kotikalaka na groupe yango ndenge wana nabi ozoloba bongo mpo na nini bamwa barenga te kandaka po poudre banana bana obenga ye azoya te alors abareka bongo ndenge poudre nayebisaka ye ngabi poudre papa atangaki bato boyeboye na omi azalaki parmi bato wana ezalaki bawemba mwa bakombo ebele bako mosusu te kimakima ngai ome na wemba na garso moko boye aosala na amen oyo église wana azaosala kuna alataka neti basoda boye donc mwa mosusu bakombo ekimi mwa bakombo ekimi atiaka balongwa poudre ayebisinga mais totravaille nano tokwa balete yango etikalaki topesa te totravaille na bango nano yango mona maloba mosusu oyo mowe alobi ifo kotosaka
poudre alobaki batravailler nano atala nano eumelaki mpe te esali kaka so 2 semaines jour mosusu bazalaki soki na répétition naoki ke bitumba moko ebimi donc bapekisa omeya simba oyo atika simba oyo atika simba batiango kutu na journal ke groupe sansu kaka sikoyo sansu akufi tala babandi batrouble tout ça esalaki propre te nde poudre de chasse adesidaki apesa ye lettre alongwa donc alongola ye mpona bongo mais mpona kolobaka ngai kolongola bato nalongola bato te moni na mokili oyo toza bato mosusu bamona po mingi bakanisaki neti groupe sans souci eopanzana kaka bango moko bana oyo atikaki bango moko mabe ebandaki na bango baomona lokola tosala boye mpo groupe yango ekufa nango kaka me lokola ezalaki eloko oyo nzambe abongisaki kolo nango mpe avakata motema alobaki ke groupe na nga ekopanzanaka te tanke nga ekopanzana te alobaki yango wana maloba mowei bon bato wana bazalaki na besoin dire eloko mo basala babiloko mo bapanza na nde bango mo bazokomilongwela na boyi te mokili ya na pasi président aza wana kobeta mpe libaku me ti bakendaka bayaka nanu te ke maire tala kuna tozomona boye ta mosunga na solo ata na président basalaka yango te oyoka kaka kiki ngandi akendeki songolo pakala longwe na ye ozomona nde ezalaka bamisu mpe baza oyo baza ke alongwaki na ndenge mabe te ntango aye azongi mama nga naza na posa nazonga nayebisaka baprésident mutu songolo borekipere ye azongi ozokomprendre mpo bana mwana kosilika mpe akeye na ndako ya papa ataka bapara bina kofutela lelo lobi lobi so aye osenga baparangi na ye nazonga na ngai kuna nakoki suki ofutela te ozonga na ye moni mutu akendaka na mabe te ezalaka bongo me ke mado atelema akomi lettre obi alobi ke yo banda lelo na groupe sans souci longwa natikala osala yango te merci na bato tu bato na biso kote bana no papa sans souci akufa na maladi nini papa sans souci basalaki ye opération appendicite azalaki na ye bien ayaki bien docteur alobaki aza na appendicite mais ezalaki pressé te mpo aopéra yango docteur atikelaki eta makasi fallait afete 30 juin na Lubumbashi na président na biso akala président Kabila fallait bakele Lubumbashi azali na projet namoni président Kabila azokende biso Lubumbashi mado tamusu makambo bien omona mpe toye tosomi mpe lopango na biso donc ayaki ata na makanisi opération te kape na bimi na nga nake osomba masanga na nga na terrasse ayebisi nga kobima te nake naosomba masanga nazalaki so navandi wana nazela bata pusu na nga bakoteka ntango baozonga tosali bakaliki nsima nazongi ndako alors tokomi ba 12 heures namona secrétaire aye nga nayebisi soki président na tindo na defisa mbongo na mbongo adefisa te ayebisi nga te eza makambo adefisa mbongo te aza na hôpital na bango wana hôpital na bango ezalaki antenne A mais médecin osala baopération kuna ayaki médecin moko osala na campus azalaki mpena docteur nde oyo basali opération ye lobi nanga obima te tokani makambo opération te senga lokwa neti kanda sepesinga te na bino oke te me naye koraisonne période moko amataka sucre me baswaniaka ye esilaka naye koraisonne nga bia motu basali opération bazongisaka bamai bakozongisa mai le mosu ya sucre ya omatisa ye sucre nde na rapidité nakomi na hôpital yango lenga nakoma kaka babima nde na salle d'op mwasi nanga mpe boopere ye mwasi nanga mpe fo opere ye boye na boye abimeli wana liboso natuna ye kaka docteur mpo na mai abino tosalaki avant tosalaki basucre makambo nyonso sucre na ye normal ezalaki na 90 mai mpe totia ya sucre te mais aza nini eloko te tension te nini te tokoti na chambre anesthésie batiaki ezalaki mpena ya kolalisa mingi te nde ekóma nango lelo système échange umelaka na ye te alamuki na nosolola na ye oyebi kolembisi ngai yo mpena motu olobaki 30 jours okende le mosu makambo ya bien oye soki ondima opération nde nini bon lokola ezalaki eloko ese sami sho eyalaki te nde tofandaki na hôpital docteur aza kozela 10 jours ekoka po akata basinga tozonga ndako docteur aza oloba oyo aza artiste monene na mboka ngai nasali ye opération oyo soki boke ndako le mosu bosali fopa moko bino moko oyo docteur asalaki mabe mais asalaki opération kitoko na 10 jours wana po tana efungama 2 fois bafungolaki bande aza kotala soki graisse ou bien mafuta nini mafuta ekobima en tout cas testa po tana 2 fois mafuta te po ta sec
docteur azokama moto monene ndenge wana mafuta esali te eloko moko edérange te. En tout cas ti sanso ekokufa tension te sike kaka na 90 tension na ye mpe normal nde kaka tension bato nyonso tokomi na 9e jour ezalaka lundi. Na 9e jour abandi oka libumu kaka ye bazolia na ye tasaki 2 jours akokolia ata omelaka bati wana na baji libumu kaka ya nini libumu kaka pena donc kaka na tili to butu ezoya tokomi butu kaka na eye makasi do akomo bunda libumu donc abundana kana hôpital wana kutosaka examen ya cœur batala cœur ne loko te mais docteur ane asa ba contrôle cœur kitoko makambo nyonso bien tokomi ba 3 heures pema mais pema ngo aoloba aobundana achange mbetu basi abundana makasi oka makasi tant tokomi na 6 heures babi tokende ngani alors nayebisi nga bite na zela abina yimo abina to sa prière to sali prière ayebisi nga natanda mbetu kotenga na banda kolala po alega na mbetu wana aleki na mbetu na mibambi makasi na bi yo sana pota bozoko mibamba makasi bwepwana. Alors azoyebisa nga mado zalaka ndenge ozalaka kotika nzambe te motema wana ozalaka nango ya olinga bato kotika te lingaka bato ndenge omilingaka mais groupe nanga ekufa te surtout lundi wana loba ebele abeta sete prenza ngabi makambo ozoloba na nga eza ndenge ya madilu aza koloba na nga abi kasi madilu akoloba no bongo po ebeka okufa te yango aza koloba no bongo ozomona kobare donc ti na ndenge nga na kiti na se nazwa mbongo na tine mwana azwilanga mbongo na ndako namona baokita na ye bamemi ye mais entre temps atambola ye moko bana tokota hôpital wana ye moko atambolaka ye moko asuba akiti mpe na escalier ti na se toye ozwa mopepe namona bamemi ngabi moto natiki aotambola bomemi esu ndeni miso likolo donc aloba lisusu te ti tokomi ngalema docteur abenga na expliquer ye docteur écoute docteur Chamala asala erreur abi mais opération ya mabe soki mokolo ya liboso erate 3e jour nde yaka ko attaquer moto bon bino lelo 10e jour nde nini esa docteur nini docteur mamo abosani alinga oloba nanga bongo te mabosani soka docteur mona déjà mabe moto asa kufaki na ye donc ayebisi nga na 10 jours wana moto akokufa te et puis opération appendicite ayebisi nga opération nyonso soki esalami bien te premier jour soki moto arate après 3 jours moto akufaka mais ti 10 jours ekoki elekela mpe ye sanso akufi donc ezala bon koluka boyeba te c'était quoi osaka autopsie to quoi eloko eza nango te eloko ezalaka te toi babantu on ne sait jamais ota choqué yo makasi ezali vena pasi mpo na nga tala kaka na utokufela ya na nga 2 ans après na okufela mobali donc ezalaki pasi mpenza mpo na nga ezalaki pasi mpo na nga mais vraiment nzambe amalamu nzambe amalamu ti ozomona nga boye nzambe amalamu totika nzambe te comment ndeti kote ya bana komona koza affection ya bana ezalaki na papa na bango na ya lelo ya une différence eza bon komesana basi bamesana ya liboso nde ezalaki pasi eyaki pasi mpenza mais na bandeki kaka kosala tout ke bana na bamona vide wana te neti 4e na nga ewanga mpe 4e 9e azala mwana moko po alata fo papa amemi na magasin na ville donc fa pona eloko ye moko yoko oyela ye te ndenge naki koteka tombola bona ye lelamba tombola olata te mwana na bandi bizaleli wana age ya 4 ans donc na bandeki kaka convaincre ye papa aza te wana atikala ye na 13 ans papa aza te papa moto aza kosala oyo nyonso yo olingaka tala lelo oyo mais lokola nga naza bino mpe bosunga bopesanga makasi so oza na pantalon moko oza na ketch moko yebaka kobongisa ngo obimaka propre pa baninga complexe ezala na bino te kobanga ezala te bokima mpe baninga te donc place baninga bazali na place omoni ke malamu eza bovanda ensemble bokosepela bozalaka ezala te ke mpo nga na pantalon moko mpo na ketch moko nakima baninga te
donc nakomeka koteya bana ti bameseneki lelo ça va vraiment. Merci. Toute la source deuxième photo, il y a Moutpika Kazape artiste où expliquer parce qu'il y a des murmures, il y a des rumeurs où il sorti là qui dans les réseaux sociaux n'habituent et l'Obama qui m'a cassé. Tu as yona et relation et la raboni. Pour quand tu as la photo balancée, tout le monde photo il y a météo, où il y a les kawana, tout le monde comment ça évolue vous météo? Bon, météo aza papa leki bana nanga, aza leki sans si propre. Tout ça na biso bien, nga en tout cas ba semaine na tout ça bien. Tout ça na biso bien, mboka eza na pasi wana na kipate. Po mutu azali mutu a traîner na libote ezaki sans souci. Na kipate mais essentiel tozo vivre, tozo monana, to sekaka wana pona nga ekoki. Pourquoi les gens qui tant avec mes attentes, c'est un grand frère naïe, moi va discuter, moi va nini, va guerre, yo madoza qui peut des bases dans ma carte, on a que madoza qui colinga, mais yote, ko panza qui vraiment disons au Cabo les familles à sans souci et na ba frère ni ba ndeko. C'était quoi? Expliquez biso. Tout le monde qui peut, Mathieu pas mi peut ça qui trotté na makambo ya sans souci à liwa, c'était quoi? Météo tant son sok fi météo azaki te azaki na poto. Météo azaki awate. Wana bata mokili ngande balinga koloba sans souci azaki na baleki ne bien. Ngana kokota jamais likambo ya famille ya bato. Bolingo ngana kuta sans souci na baleki ne nango. Eko simba te kena kinena panzango parce que sans souci linga na famille nanga mingi. Alinga bandeko nanga mingi. Siku ngana mona mobala lingi bandeko nanga. Komanga na kota na likambo kena panza bango na linga bandeko nete. Tozaki bien na basemeki nanga makamnyo so tongo nazana libala toaki bien makamnyo so bien. Tokabwana pe bien na ndenge ya bien. Tokabwana libela te parce que bana bana kati. Voilà. So il est le problème tokuta na biso kaka. Matanga ezepa na bango ngana kendaka. Likambo ezepa na bango na kenda en tout cas eloko mo ezate. Sans ça linga famille nanga makasi. Ngape na kina taona te pona kota na famille sans sina panza. Na ki pe mo sa opanza te na zeka mo sa osangisa. Et na météo retourne c'était comment? Pour un liwa ya nae. Tant azongi bon. Akeneka cimetière outside. Akeneka cimetière. Ya quoi ils ba discuter, c'était quoi? Le problème nga wela nde kona. Te baza wele loko te sans ça ki mukolo ye moi muke ba wela ni. Musala moko nde basala ya théâtre mais que oloba ke baswana be loko mo eleka. Si nebi que tu dois peut-être météo mais pourquoi na mingi ndoko peut plus il y a sans cimetière za ko zalati. C'était quoi? On est du théâtre. Bon, le bande ye mongo ya za ko lika ko tia ete ka pese rôle mais bagi na problème te. Après beaucoup faire sans souci, mais tu pas ça audace ya ko aider bana ya nae. Bon. Ka izaka ya muke wana ndina lobiki mboka na pisa na passe. Mais tu pas na bana. Et pas au bunda. Parce que météo c'est wana après loi et betobe ba poto bloqué belé c'est pesa qui moi vague. Est-ce que peut coacher maman ma 2 mois point parce que tu es pas leader parce que na combo ya comédie est-ce que ça soutenir qui peut maman ma 2 météo. Ya ona zuru bana muke kaka. Na muke. Et le bébé hein. Na muke kaka. Ko tu ko na proposer c'était quoi? Aida mama 2 pe na simaliwa ba ya mobali na météo. Ko aider ngate me bana na bango. Bana. Aida qui? Oui, bana, ngate. Bana. Madolina. Po esengo eza yango na ntango bokanisi bana na bino. Esengo ya mado yango wana. Po bokanisi bana. Et après les logos andeni na bo mona na rapé. Bon, to mona na mingi na makambo si makambo eza po akoma musika ya koma na genkole. Si makambo eza to mona na netia ba ota okufela serre na bango. Tozaki ensemble. Tant ozaki mbaso, ozaki petan ya kobenga ya téléphone. Donc nous allons à l'hôpital à Saint-Joseph. Natalakai. De vendre au monde météo, on a météo kala. Ni marambe koma, on peut se conseiller. Bon, on peut se conseiller. Mais les gars na musala parce que musala ya mwana pona. Moni ya na ndinga tambola ki, ndinga kosela musala na ye. Météo alanda exemple wana. Moni yaya na yaki yaya moko azaki respect na bakulutu donc atambola vraiment alimande to bana lingala solo donc alanda exemple wana ayeba mutu na mutu ataka mutu na place na ye po musala pe tambola malamu po nzambe papa mbolo kende liboso alors faut yeba kotosa mokili to tchaka en général wana ni nzambe ataka loboko misala no kende liboso makamnyo so kotambola bien.
Voilà, merci. Tout le monde a consulté moi, mon Tout que ce que moi, les solo, tout est banane, babi mamado, pétango, papa Madilu, akufa ki awezala ki sombe suka likamo. O va milo mingi ya na yo traumatisaka bi apezala ki somo. Bia nanu nde nazoba na bino na uti oloba ke ya Pierrette akate hein, mais en tout cas côté wana nde De quoi les difficultés au coup on a attendu à libala ba difficulté coup on a attendu na papa sans souci. Ba difficulté comme tel te mais zaka mobali nyonso soka moni ke poche ne za obonga mafwa kenda pe mupanzi wana nde eloko ezali kotungisa ngai ezali kotungisa makasi oka mwasi moko boye nga mpe nalandela naolandela makasi nayaki na basiya soki azwi mwasi na 12 heures 15 heures nga deja nsi nayebi nayaki na basiya na ngai ya makasi mpenza donc soki azwi kaka nga nayebi sikoyo eloko ne ya malamu soki oyoki ye na sango ya mwasi eke otuni ye yeba lobi azongela so mwasi wana te fatika fatika en tout cas ezalaki mobali moko aboyaka mpena mindondo aboyaka makambo fatika akotika donc tozali kovivre ndenge wana ambiance kitoko na ndako na bana na biso bamesana na biso na ambiance wana donc leketu nga azalaki ntango natiki mosala nakomaki koteka me mbongo na ngai oyo natekaka ezalaka mbongo na ngai oyo nakosala ndenge nalingi me mpo na ndako soki omoni ngai nabimisi mo eloko loba na ede mobali na nga
boziana yana ngai bozi ayebisinga mado toki na madilu mardi alobi soki lelo liwa eyeli ngai nde nazala bino bato sikoyo bozwi malete nanga bopesa leki na nga mado mwasa sans souci. Alors tangu totiki kor na ngalema bozi ayebisinga mado bokende na mabisi mutoto bazala na bozi mado kende ngabi tala banda lobi na sokoli te babi tokende na ndako sokola comme ça tokende no ti na ndako wana na ipene ndako wana tebi azana poto bi akena ne poto kala azali na mwasi te ndako wana bi akeka poto ba makambo ndenge mboka na ndenge zane ya fidèle kotaka makambo ba pillage azali na poto. Alors awa azali na mwasi te de atungaki ndako ne moko po amone ko futa bandako na venter wana share atonga ndako na za opanda wana ndako haina shibe za hiki namona pembeni. Alors kuna na ipenda na koma na nti namona lupango wana pila nti kwa bana yeko ba madoso na tongi na bongisi ndesi to to kende to sepela to sai lo kwa fête. Alors netikala ofili bozi na mabili so mtoto bazwenga tuketi na ipenda to komi ba garso da ofana na bango bazaiki wana atuni kamona ayipsi bango mabiza ayipsi bango na memi lega madilo asa lega madilo alors na memi awa madilo ba fozwa malette wewe ke to komi to koti na chambre naki na net na bag azaki na ngo ade akelo pitala la taki na juna bendi tiro ambetu na koti net na bag wana na isi eve mabiza makokati wana leketu oloba kaka po ozoloba mais nde nazalaki wana kozwata eloko madilu boye dona omona lokola na trahir ye dona omona na mutu yango onga na perde nanu parce que oyo na banda kozwa epa na ye ntango aza na bomoi elekaki nyonso donc nazwi malete wana na koti yango na kati ya valise moko ezalaki wana okangi valise na memi sikoyo ofongola nde ya ndako wana fongola chambre fongola ndako no fongola valise wana kangisi esika moko na voiture ezalaki kuna na lupango mais lokwa toutaka hôpital jeep tozalaka nango nde etikalaki nano epa na biso wana epa na nga nakangi na ye na bafongola pamba. Alors ntango biya ye awuti poto je verkisa yaki ono mwasi azolala libanda mado okanga ndako na répondre ye quand même ke mwasi azalaka awa te biso totiaki matanga na lembe epa na nga po gouvernement alobaki anatanda toluka place moko tozala après bakopesa biso place moto akotia pito pale papa na biso akikuna na lopango wana akisa matanga biso sikoyo na mama wana kote bandeko mosusu ya papa tozalaki na bango epa na nga tozozela gouvernement apesa place. Alors verkisi ntango alobi grande sa azalaki wana selo kwa sikoyo donc obika matanga nde ezali selo lokwa neti kanda na bina zwa eloko kuna te bafongola napesi nango bafongola ndenge bayaki na bafongola ndako wana nyonso elekaki baki opesa bafongola ndako ndenge nde baye okunda mutu nde bafongola ndako wana namona noko na papa nde mutu bazwaka bilamba nde ezalaka bilamba zaolata biso oza basi tosana esili baye kozonga mpo biso matanga tosalaki na lemba na koma kuna te donc bayeka na bilamba na bango bazalaki nango bilamba yango tosili ezalaki na ndako tusa oyo etikalaki kuna makambo mosusu malete wana moto ayebaye kofungola ngo eza mwasi so tovandi lokwa tema aza kosekisa mingi oyo azwi linete mo alati mado okoka te okofungola te me na monoko na ye soki totamboli na yo ata accident malete na nga kotika te abeta sete tina hôpital kena tika malete na ye te mais nalobaka na nzambe nasalaka mabe ndenge nazwaka te ubie eza nini meno bato bakondana yo bakoloba motema mabe babia osala hypocrisie kama ya malete siko mbi azwa malete mais siko olukala bia te seke malete wana ye abaka nazwa omoni mwasi soki akufeli mobali ndenge biso ya biso elekela basemeki no baza wana bakokilo baza wana bosololi bokabwani bandeko mobali bakei tokozeli ndako mofutela batiki nga wana
nga na koluka mokoni na kolongwa mpona kende kochange esika na kovanda ye lokola ezali kuna ifale ye aya mpe koluka biso lokola tosali matanga poyo tofanda toyokaka yo asi azongi poto ozomona nde ezalaki o asi azongi fala luka biso tosolola ti neti nga mutu nazalaki na yaya yango ntango azokufa ke aluka tanga ke natuna mado ezalaki ndenge nini tokutana te tosutukaka azongi poto epuis naza na droit te naza leki ya mosika yaya oyo totikala na ye aza 4e nga na 6e to droit wana eza te nabotola na obotola nini nyonso ezalaki na maleti wana mwasi ne moko moto azwa na obotola nini ezalaki biloko tu ya madili osika kozwa eloko te moto aza kobia bino fai bozwaka papa azwaka bilamba et peut-être bozwi mwa compte mabiloko azalaki nango jamais nyonso ezalaki na maleti wana lo mwasi ntango azwi maleti babiloko nyonso eza kuna mwasi moto aoyeba oyo azwa te mwasi moto aoyeba eza ya mobali na ye eloko ndenge sikoyo elekela ngai elo elekela nga mpona aluki te me nasutuka na télévision moto azobenga nga natala natia émission mwasi apepeka ale epe ya sonal tia tv yoko nde ebe azoloba alo ekamisanga batuni biloko na yabotola bamado ti elekela ngai ya pierrette elo nini nga na botoli okosambwisanga boye ozo comprendre okosambwisanga boye na botoli yo nini na botola eloko te ndenge azala na conscience na esalaka yebi yango ke mado kaka omado ya bokola na ndako ne abotola eloko te na respect nyonso nga napesa ye bambula nyonso navanda na ye natikala ta mokolo moko te koloba ndenge elongwa kuna nasala yango te na kati ya ndako nasemeki me nasalaka mosala mpenza na kati ya ndako ndire nde mwana mosala koleka kuti na mwana mosala naorespecte me mwasi ayaya nanga nanga jeune fille nakolata nanga na bimi na nga me bango balalaka balai na mobali ne basutuka nga deja sina kuta ewenzi na olamba po tobofandaka mpe na matonge na bokote to naolamba deja nayebi ke nanga so ekoki na bimi na nga nakepa baninga na nga to naolamba ya nsima elo te siko oleki oyo mwa semeki avanda no ya ndenge wana kaka po ya yango akufi nde nakosala biloko ya bongo te oyebisa nini eloko eza regret eza réputation na yo ekenda oyo eloba malgré eleka nango okoyebisa yani na mito bon eleka nasenga ye na basoki mabe eza alimbisa nga nasi nalimbisa nyonso elobaka mpona nkombo na nga nalimbisa mpo bana baa na kati alors nayebi eloko nini te oyo nga nde tokoki kowela na mokili oyo eza te parce que naza na eloko moko te oyo ebebisa vi na ye ke nga mado na nzwa eloko kaka tokolobaka eza liwa nde eya ile esala biso mpasi mais kolobake mado azwaka eloko moko ya vi ya botolaka jamais apa wana kosika osasu na telefone tokobengana tosolola nabenga ye boni bana baza bien babino mwa boma mais ezaka bitiki te oye mpe fo abenga ye abengi te kaka nabenga nayebi ke nyonso ezali na kati bomengo ezali na kati makambo nyonso ezalaki kuna nayebi nanga nayebi wana ezalaki mpona ye na mobali na ye na bana na bango te mpe toza na bana toza na Janet awa toza na nani Jason toza na mwana moko atika mpe na kati awa suna bana nyonso wana bandilo atika est ce que ozabe te yango landela bango to bosupe papa bango mpe babénéficie nango baza na kini nalobi na yo ke bana oyo baza awa eza mpasi na mawa babénéficie na bango lelo te oyo mpe baza na poto bango nyonso to ye aza na bana ne 4 bana ne 4 donc wana etali kaka ye na bana ne 4 wana oyo mpe baza na poto eloko te mpasi na mpasi oyo baa na poto tite kuta uti ozala awa tokende kofiance mwasi tite madili azalaki akendeki kofiance mwasi tokendeki en tant que bapapa mpo tobalela ye mwasi donc tosololaka bablaise wana tosololaka beriki tosololaka bavinciane mamani ayaka na yawa
ya naza tosolale nyonso bana nga babénéficie na bango lelo te bawana maladi ezokenda pa bien nyonso babénéficie na bango lelo te bana osenga ete ozata yo moko fo ozalaka na makanisi neti nga nde naza boye soki sanso ozalaki neti na ndako par exemple nani nalobaki ndako naoteka yango naoyebisa bana nyonso tuti ndako papa tikaki na moi toteka na biso mpo toluka tosala bozisala bango na bazala na contact na ye te basola te ipare voilà tokomi déjà na suka ya émission na biso obis ndenge toloba parce que tokoki totalaka kati parce bakondana toza te ya kosola yango te très jalouse mabebele ebele ata mokili bakondana kaka yaya omoni ndako olalaka te koyeba place etangaka te nga nayebi mpasi wana ya kokufela mobali jamais nakoki konyokola mwasi oyo akufeli mobali na ye jamais parce que biso tosalaki na biso matanga na lemba ndenge elaka ebovana na veve ezalaka okende kosala boye tozala na ye te tonyokola ye mpe te eloko te eleka ya ye na ndenge na ye na lipoto na ndenge na ye kuna biso mpe kote tosalaki ya biso alors ntango nayebi mpasi wana jamais nakosala yango mpe nga mpe te nakonyokola ye parce que nga naaleki na ye kolanda monene te nga naaleki epa na ye donc nakosala teke na manke respect nasala eloko moko boye ya mabe epa na ye donc eza mpe genre na nga te ndenge aza wana ayebi nga bien mwana oyo ovandi na ndako ayebi nga bien ke mado ndenge aza nazala botosi ayebi yango bien mama tokoloba neti elobi ke bana madide mele bakotaka te parce que oza mpe oza na babozwite ya kozolandela bango kolesa bango oyo banini na bia soki réellement lopango aza to atekali to mwa ndambo akozwa mpa bango ezali okoloba nini mpona bango na lelo aloba te motu na motu nzambe ndenge akele po azala makanisi ayebi ke bana na mobali nanga bazala alors motema mpe ya bolingo eza ayebi bana baza mabe nde soki ayebi bango te neti bana na baya kobima après liwa ya tata na bango mais bana na bazalaki avant tata kufa bana na bazalaki ayebi bango nyonso kita ye aza na bolingo ya bana parce que bana mobali so batikali ya tokipaka kaka tobokolaka kaka po on ne sait jamais moto akosunga na mokili lobi okoyeba te ye nde wana ezaka ye nde moto akoyeba sikona bato bakondana babenga motama ekolobola komoni na biso bon bato babenga tuka naloba mbala ebele bato bakondananga babenganga motema mabe naza bongo te nazala mpe bongo te kombo na nga nalobaka kombo na nga makiesi alors makiesi na kikongo eza esengo monika nde kombo wana eza ndenge mpe bizali nanga eza nalandaka kaka kombo wana partout nazalaka nanga na témoignage ya kitoko mpenza ngai nabokolaka na bana oyo ke baza ya ngai te soki na ndako na ngai place na vandaka marke kizevu na ngai oyo omona basani ndenge ebimaka nde basani ebimaka eke boye ezongi boye donc motu nyonso fo asepela donc nazalaka bien na bato donc oyo bakanisa bongo oyo baloba to oyo batikala nango na mitu balongola na bango mpo bazomema mikumba ya pamba. Merci na abonné tout ya Police Ba TV. Mama dokota la caméra na biso bando bani kamno lelo pepe na monde écran bango na yo. Eza elo ni choka yo ni kamuni choka yo na libo kama ngo bosa na mako libisa. Eza elo ni choka mama do. Elo choka ngala omuna utokufela mobali apeni même kokufela mobali bato bakomo otonga nga balobi na boto biloko baseneki na nga nasetaka nga mokuna utokufela iloko wana esalanga mpasi makasi atuka mpena eniokolanga makasi nakanisi baoyo baloba ngo nasi motu na motu nzambe apesa ye permission na ye vraiment eniokolanga makasi epuis kokufela mobali eza mpasi Voilà, merci à Souka émission na biso. Papa pour les filles pour SPT Misalangé, il y a Gisèle Tati, maman Grassa, c'est la pêche au bout du tout, il y a qui vit pour les tout. Vous avez combien de temps déjà? Combien d'années déjà? Le 23 juin, non, ça a 12 ans. Ça, c'est la semaine. Ah, c'est pas facile, hein, parce qu'on a pendant 12 ans. Demi, tosenga oya na mwa eloko mwa ya moke oyo bapesaki mpona baveuve epa mama nazali mpona baveuve alosoepesamaso ali ata na bana ya moke oyo toza mama nazali kiti boki osalaka na
bango namonaka bile kecho pesa etaloso na mafuta oyo batinaki mpona fpesa mpona sasa mpona fpt na bango na mwa transport mpe mpona mpe ideo na biloko oyo ti na ndako yango nakopiso grâce ya mama Nathalie Fikipo na papa Paul Fikipo. Ok. Pour le transport, au bout de transport, on arrive au Kende. Maman Nathalie Fikipo na papa Paul Fikipo. Yo pas na un message na bilo liboso. Ndenge bolobaki. Maybe go eza ebandeli. Place l'autre ezangaki, opesi place mafuta ezangaki opesi. Transport pe kolo ya biloko ezali. Alors na oloba merci te. Na lobi nzambe wana apambola. Esika mbongo oyo utaki. Abakisa susu ya ebele. Bon balobi moto asungaka veve. Ato pesi ya muke yo kaniseli veve. Tango ofele wana baolia. Bale basepeli batoni. Epa nzambe tangaka. Osuma veve za nango kaka teke fosala soki osalele mokili mobibo osala soki nini. Kaka ya muke wana so opesi. Nde naza wata nano baka nzambe wana zwa lokumu. Bino pe kozo pamba mambala. Amen. Oyo ezangaki na bavi na bino nzambe azobakisa. Nzamba pambola makasi ayokaka libondela veve makasi donc ese pa ekomi déjà pa nzambe ndenge nga nasimbisaka loso nayebi ke nzamba asa pambola na ye bino mais abakisa ya ebele lisu na libota na bino apambola couple na bino mpe bana na bino na mabota na bino nyonso parce que na place koza na bandeko na yo famille eza okokaki mpe kopesa me okaniseli veve moko songolo mado ya sans souci. Nzamba pambola bino lisusu. Amen. Merci à papa Paul Fikipo FBT Misalande yango esali mpona baveuve moi loso moi nini mona transport mpona komema loso. Merci vraiment maman de moi maman Nathalie Fikipo nzambe azala toujours na yo. Merci okoki kosala mpona baartiste comédien mpe lelo na basi na bango soko otika te pa elobi ozabe oyi osala 12 ans ya papa sa souci 12 ans le 23 mpona bato baolanda mpe na papa Paul Fikipo. Bon naza na nini mo napesaki yo wana ntango tia émission tia nini wana message wana eza na voice bato balanda vraiment parce que ça aussi azalaki motu moko asepekisaki bino mingi na mboka oyo boseka bateatre sans souci ebongisa mpe bamabala mosusu elingaki kokufa ebongisa bafai mosusu mpe elingaki kokabwana me ekabwani te ezongi mpona teatre sans souci asalaki bosepela vraiment sans souci azosala 12 ans 12 ans wana eza le 23 juin oyo date akufaki tosalaka kokende cimetière kokende komona en tout cas bato oyo bazaki bayebaki balingaki contribution na bino ekosala bino. Merci. Numéro ya téléphone ya Mamado mpona bato tu balingaka mama ve mpe déjà mama baveve lelo koza bato bakolinga mingi andeko ya biyo nde ya tete ya baveve yo nde kozi protège ya baveve numéro mpona déjà na suka naza na nga ntete te nakokwa bala ngai nazalaka mpe veve te nalaki veve te me nakuti baveve mosusu ya baartiste alors mama tete mosa jo poster ye azalaka présidente babandaka initiative wana bango nga nazala te alors eza soki veve moko akufeli artiste bango baye nde bayaka mpe koluka nga batie nga na association moto azalaki vice ezalaki polina mwasa pipe kale mpe asona lelo nga nakomi vice présidente nakangaka mutu te ndenge bazoloba wana botika komba makiese botanga kombo ye na ndenge malamu mpo nzambe apambola bino kokoma nakokanga koko te eza nde kimotema na nga wana ya malamu wana ya bolingo nalingaka kozala bien na bato mwasi nyonso akufeli mobali babengaka ye veuve nakandi soki lelo okufeli mobali bakuni mobali nolobi mobali moko oyamba mo olobi te ya bali yo okovanda nanu parce que okokende mpe ngulungulu te okende okutana na moto mosusu aza ya bien te bavandaka nanu mais momo ovandi nanu bato bengaka kaka veuve songolo veuve kingani mais koko aza mwana moke soki libala ye koko akobala nga navanda boye eza teke mpo navandaki ke nalinga baningo bakufela mibali nsima na nga babala te non eza nga moko mposa mosusu atike nga nao na age o te nazalaki mpe nazalaki nao na age mpe nakosepela
mais ezala pe tard te mpona libala moto ata aza na 60 ans 62 ans tomona babalaka na bango eza volonté na ngai na dingai na ngai te na bino avanda na nga kaka bongo mais bokanisa teke Mahamado avandi pene na koko po akufelaki pululu yango aza pene na Mahamado monsieur mobali moko ya bien aye po akosepela na koko ngamu na kozwela koko mobali te akokutana na kaka na koko koko akopesa biso sangoke namoni moto ya malamu aobala biso moko toza bamama domaine. Merci na abonné tout ya Congo Liziba TV. Merci à tout le monde qui a l'émission na biso kati oyambi wa mama veve. Pour ça carte sélection je pense abi que to ambe moi ça va pas chef, to ambe moi ça va pas le colis, na puis mama be ko signaler bango na kobenga bango pour la semaine prochaine. Ba ko pe moi loso na bango na mafuta na bango yo mama na télé fiki pour abombela ki bango et ngana bio to moni voilà sima ba bi rendez-vous za ka mois prochain to na kati Afrique ici. Ba tout ya Jopo boze la biso ki mumba ya Congo Liziba to ya penes le rendez-vous bien la réouverture il y a espace na biso village panda auto ça pour l'instant tout ça ba émission awa Jonathan Bolingi Kabongo Kasongo Dark Kabango Berveki Kasa Ernest Luzolo Kule Mbombo Zadio Kazadi ba joueur tout au na grille panda avec quelque chose Nemi Panda et de moi ni par la merci na maman Mado merci numéro de téléphone pour ba robe na pour ba sur la maman Mado plus 243 85 36 53 105 85 36 53 105 wa numéro na ngaso benga ozwanga mbala moko vraiment namoni village panda doko eza ya mwana na biso moko to banda pe koya to yebe to ningisi pe nzoto po nzoto pe yana posa ko ningana merci la vie continue hein toujours tourner par la cima lui qui était aussi bango tout ça ka sélection jamais pas tout ça moi ça va pas le coller moi c'est les autres pour ça bango pour te remettre bango il y a bango pe ezala bien merci Mamadou et ma maman veut vatika fashion na défaut wana vraiment ne comprendra jamais wana ekweyaka te babi okrepo mda ozwaka ba bia te ngana eloka bia te anga moko leki nanga to na Belgique leki nanga na gata nanga makasi nyonso mwana boye nyonso petite sœur simba biali molinga pese bongo mingi bia wifuna ndinga mwa yembele nzembo kitoko ayembele nzembo kitoko yeni azala so avandi fo alelaka yana biso mpona nzembo wana kaka asala nzembo kitoko nayebi te na banzembo bamise basalela basi nzembo elengi ndenge wa Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.